Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. Eza kaka makanisi tozo kabola. MPV hip-hop, yango émission bo sepela ko na MPV hip-hop. Émission ya pour la hôtel émission mouvement hip-hop ya Congo. Place au moi Pongi, moi Kidiba elinga qui est ensemble nanga moko bokasta ya moko parmi ba ninga voilà. Na MPV hip-hop lelo tozana full musique. Yeah. Full musique, ya. Donc salité, il y a musique. Donc salité en ndoulé quoi. Salité en ndoulé. Full musique. Tozana bango, mais quelle salité? Yango. Et ça, la poubelle, moussou qui est le côté, moi, joue, ok, ça n'a pas parlé. Mais ça, la poubelle, moussou, côté, n'a pas côté, n'a pas zoka. Oh, ils ont full musique. Tobé, t'as vraiment solo, étalé, mouvement hip-hop. Pour, par exemple, rapper, na kati, par exemple, des belles na kati, full musique. Parce typique, par exemple, na kati. Ensemble, na bango, te pesa bango mbote, pour exemple, PV hip-hop. Mbote, na bino? Mbote. Voilà, dans le PV hip-hop, tu as partie, moi, tu as partie bétali solo. Partout où on est, tu vas comprendre que début, il y a ma solo, il y a artiste, tu as un mouvement solo. C'est que tu as full musique, tu as full musique, et tu as bon, full musique, et de full musique, il y a aussi musique, après comme full musique. Il y a un gros comprendre. Donc, non, on s'est présenté dans un combo, puisqu'au crâne. Hey, vraiment, ouais. Limbi Sapena, vraiment, ce qu'on s'est présenté dans nous. Ah, on peut faire bon Limbi Sanga, c'est qu'on a un show, pour fou le côté de la mouton, on a pas, donc, on a full. Bon, comprendre les gars, donc, mais surtout, on a full. Ouais. On a bandé Sunga Pisco Crâne. Comme ça, ma papa a s'est présenté. Ah, déjà, tu as un Kouloutou Pisco Crâne. Ouais. Ouais, on a présenté Lady Aisha Mena Kanyeba. Voilà. Tu as appelé comme moi, artiste mort, on a fait ça. Ah, ouais. Tu as développé Siko dans ma solo. Début, il y a carrière, il y a full musique. Bon, début, il y a carrière, full musique, et ça net. Et ça, full musique, il y a carrière, yanga. Oui. Comprendre. Donc, début, il y a musique, makasi, et il comme on a full musique. Donc, il y a histoire, mort, penda, et amoulaï, makasi. Comprendre. Donc, pour tout ça, bref, full musique, na outi nango. Après séparation na Bebson, na créé le groupe Loix, na ba man ba love ba bombs. Après séparation na bango, na tikala nga moko. Après ko progresser moi mke na poussa na fulu et makanisi ya fulu on est où on va liga be fulu. Bon makanisi ya fulu eza et uta moni fulu eza terme tolo ba fulu mais makanisi ya fulu eza sko e bandeli. Fulu musique donc eza e bandeli. Et bandel, c'est-à-dire et bandel à art. Mon tout temps à banda art ou bien le romo ou abandonnant na rolokota. Oui. Alors point yango to sagi moi retour mukene bandel pour faciliter ça là. Tout c'est tout mi beta mu tout na ma. Donc en bref, ngana ko lo bagé full musique, idéologie full musique et ndene. On s'est croisé avec Pisco après idéologie et que to ça la recyclage, on ça la recyclage à musique, on ça la recyclage à bâtisse. Mais to chango full na musique na kati ndene parce que photo sangisa mpo to na ba typique ana kati to na ba rapper na kati yo bunga pe na rapper yo posa ki rapper mais ozo to beta ba style nyonso en fait donc to mélanger ba style donc yango to bita photo sangisa ngo to chango full na musique donc ton mutazo ya zokuta food musique na kati ah bokuta nyonso donc oyo bwaka na poubelle okuta ngo ana kati ya musique oyo bwaka na poubelle oyo okuta na kati ya musique okuta nini okuta bato ba oyemba okuta ana bwaka ki eloko litoyi wana mena obuna onde Aisha lokota kiango yango yo asana ngo nini asana ngo nini asala ngo costume ana boka ki libaya wana na boka ki luto na Pisco lokota asana ngo donc bino lokota ka penza na fulu biso lokota ka pena na poubelle to kota ka pena na kati ya poubelle to lokoti to ena ngo na ndako to bongisi après to tongi to créer déjà au mona ba image on a bando sala on a télé na ba on ba tonga idéologie pena ke senga ki pena ke to bimisa full musique quoi donc total ki to bité donc ezaki idéologie moko boya ko loba ke teke to bimisa en fait full na ne moko boya ko loba ke poubelle to boire oui vraiment donc eza poubelle tant to loba ke poubelle full na musique eza quoi food market donc ton côté na kati okuta nyonso
donc oyo boakaki o biso to donc aza la fulu na soto zongi mo sima na ndenge mo papa Gentini Ngobena so bakin bopeto ça dit ah ça ko full babuaki balokoti yango bakomisa yango bopeto bakomisa yango bopeto donc ezalo kwa ata ba misia o bazaki o bakeli o bakimaki wana biso bazana masolo on peut beta yango to beta masolo wana bango peto zwaki bango fulu donc eliko bakete abobeta ka style nyonso kaka na style abobeta koleto beta ka to zakaka bokota na fulu création puisque ba streamer zo sala bonne idéologie so bobeta ngona ba style tout bobeta na kati ya bimisa fulu musique voilà. Donc musika te na sepeli pe na sepela bati la biso le maona ya full kaka mambasali yao total ngona ensemble na ba mpeve nyoso mpeve
hip-hop, hein, PV hip-hop, on a une énergie à kafu, on a 4, il y a full musique. Voilà. Tous les éléments, on a tout, bah, full. Oui. Bon, moi, manzanza. Neto, donc, il y a ceux qui, même si c'est pas parfait, bah, tout, bon, il va salir, ça dit, quand tu as ça dit full, mutabora qui n'a mais tant que moi, non, pas maman Isha, à comme si on a posé un zoango, les sous. Maman, côté que la ngate, et comme italo. Mais le royaume au bois qui. Et là, moi, je pense que moi, pas si dernièrement. Tu vois, on a payé tout le monde à full comme mi balé. Bon. Et ça mi balé, to ben gangonin. Fulu ezami balete. Soki so koloba fulu et comme mi balé c'est que mutu mo pas comme ça PV hip hop na epé mon pandi. On prend. C'est-à-dire quoi? Tant aux bateaux travailler na bango, aux bateaux, au sali bango ba artiste, au créer bango, au bazagi ba artiste, to comme si bango ba artiste. Mais na mutu na bango ba na mutu arte, bazoluka ba opportunité. On prend. Tant comme na bango place moko boye. Tellement baza ba artiste était bazoluka ba opportunité ba tant soki par exemple bi full comme balé comme sanetinga on prend pour instrument tout est en full tout mais pour ne pas instrument que ils oh ba kena ngoko na yo to ze bango moko oyo ba reproduire c'est-à-dire quoi mayelo pesa ki bango ikota ki bango pe mayele na pesa ki bango mais bango ba créer eza o ngana salaki donc be simo to mono ngana créer moko na kombo nango on peut musu te na kombo papa nanga musu te na kombo koko nanga OK on peut mais bango musu te na kombo Aisha ah bon on peut mais bango ba zui ba reproduire donc ba créer on prend full siko eza mouvement ya création on prend wana eza bato ba copier o eza bango te donc eza kwa mutakumba ka moto mais dérange qui quand même bon et dérange qui puisqu'on a kachote ponga na tika quand même bilamba wana eza inda ko bazola ki puisqu'o Aisha baby ke full musique ba au travailler ba créateur ba artiste na biso to tinda ke ba artiste na biso ba bimi ba kembo ka ba ko présenter mboka libanda bazola biso palais to jupe na ba artiste to va na bango ndenge ezala ka photo zo manager na moki de okuta na mauvais libaku ko wana obenga ngo mauvais libaku parce que mutu mo ba lu opportunité à qui a coopéré par exemple na guitariste yo ko coopérer na guitariste zande ni poto beta bato mosinzo so ko si bango ba to yiba to beta ba mosinzo te to ko sa bango ba pe ba zonga na kin ba ko za mikanda donc ozonga na kin do tika ki nyonso donc lo ba teke to ke wa boza na Rwanda to za na Uganda na Uganda do tiki nyonso na ndako na tiki na bilamba na tiki na basapatu na tiki nyonso na ba masque biloko tout na tiki na ndako na mona boy tata ekoya na sima ngabi tata nga na tiki yo na ndako yo kolandanga susu oyo kosala nini magambo na landio awa kuna bana wana basalinga mabe bana na ba créelenga ba problème siko biloko nyonso na bilamba na nga ya nzoto na basa biloko tout na tiki na ndako nde na tiki biloko yo tiki ndako kuno ye awa po bango siko kuna bango batikali banani tout na sutuka bazana poto tokanga banani tokanga ba réalisateur ou tokanga ba manager tutikeli ka una fu bango ba donc musicien baza full baza full te baza ba travailler na full ba longwa full non c'est ma kolonga ba kena biloko ya fu bayibi ba keke me bayibi donc non ba sali bango te donc bango fo luka ba sala loko ya sika quoi parce que full musique c'est loko ya sika loko ya sala kate Bokastil na ba Bokastil na mambu na biso masolo rap mais na moni Bokastil a créé oyaye émission PV hip hop et ça création na oui au point et ça le roi appelé Pisco a créé ben instrument na a pesi yango kombo full musique Aisha na ba costume poto bando ça sans costume Aisha na idéologie à costume to combiner yango et ça li bien maintenant mutazu yango omoni bon mbanga pasi soki to beta masolo bato baebani te to luka to ebanisa bango voilà on est en réalité parce que full musique voilà na kanda wana tozonga nanu na masolo quoi tota susu élément mpave
Voilà, PV Hip Hop, vraiment solo yango PV Hip Hop adresse à Malunga yango, bon continuer qu'on s'abonner à PV officiel TV, bon continuer vraiment qu'on s'abonner à PV officiel TV, et ça la biso vraiment dans PV makasi, qu'on a musique benga biso na plus de 143 89 50 49 400. Bah programme nini au full musique azanango au batakoze là. Bon, full musique, bah programme est tellement ébélé. Préparé sorti à disque et bima sorti on a tout ça là on a spectacle mon institut français en plus 2022 kakawana full musique à solo on prend original pour ba oya mibi wana place ba kendaki ba bina bango beta musique te ba bi po embate on prend donc ba tout côté ba kendaki ba aussi ba comprendre sont des voleurs donc 2022 full yango moko ekota tourner nango eko samsa nango to ko longola sonio bangi ba pesa kombo a full sonio yango na Congo donc na mokili bazo présenter musalo eza na qualité à full te za full te mais ba tsango kombo a full on comprend donc yango to kende to jango batu ba comprendre que wani ari fuluté pesa fuluté. Voilà, na habité so ki artiste moko mo ba ko se présenter ta isa bisata mo PV makasi ndeko kombo le masque to benga ni po bino to wa masque so ko longo ta mo na habité. Bonjour d'abord. Ouais. Moi je m'appelle Navigator. Ndeka ba so na full musique. Bah artiste tout bazar moi la full musique na attaque animateur à bêta percussion donc l'idée on a vu sur Pisco Crâne maman Isha donc je vous aime beaucoup on a le baraya moi voilà PV makasi PV il y a aussi présenté par les c'est Foran Loba. Ouais, Foran Loba. Moi c'est Boomasta Xtax vous y votre depuis cauchemar artiste full musique toi même tu sais toi que le roi va prendre ici comme le jeton Kubatoya et ça m'achète le là. Babo! Toi-même, tu sais. Voilà Boomasta. Ben ouais, c'est shot Injoli, one shot, bino moko boye, bine mama Ishaïm Barayeba, full musique, full option et full arabango, ils ont full arabango toujours. Alors, tu check il y a kérosène l'avion, puis tu vas tout voler. Voilà, PV. Oh, Nico. Balouké tout. Oh, bah danse moko za na ngoma, danse muza ya sispe. Eza ba danse konta. Mais là, ça le colon. Donc, je m'appelle Héritier Mbeyala Kala. Ouais. Indonando Naye, le dernier fils de Pisco Crâne. Ok. Alors, quand tu m'appelles la commission au Nazal, merci beaucoup. Tala Makambo. Makamboa. Vraiment. On est go. Mbote na yo. Sentiment trop. Soko se présenter, ça la bien.
somme grave à Copa Ligaka. Donc Copa Ligaka. Ya flako bana. Babora qui na fulu. Ya ba moi na meliki sa bois qui na loko tiango instrument son. Yo qui ya te mettre yango. Pesa mako monde ko mona nga janga jam chamuli list enjoy. Nga la za bo mona mabeza mabe makasi. En tout cas mabeza mabebis. Mabeza mabe makasi. Voilà. Mabe mabe. Mpeve kitoko. To sepeli. Merci. Mpeve. Ngai Mara Sanwalt, Kevin Joy. Maza artiste, musicien, chanteur, perki, nakati fulu ya lelo te ya kala. Maza vraiment donc soda makasi. Fidèle. Donc ataba o baza wana kuna to donc to mona ka bango te. Donc biso tozali. C'est la vérité tozana ba. Tozata moi flacon là. Boko luka instrima oyo na pote boko zoate. Oh na fulu. Hein? Oh na fulu. Ouais, merci beaucoup, c'est Gino Bass. Donc, Gino Bass. Ma solo. Petit frère, petit fils en même temps, Nyons en même temps, et puis au crâne de grands leaders. Bisso chez nous, pas de polémique na art. Ça la boulot, art na yo na place na point barre. Voilà. Nga s'appelait d'or les prophètes de l'animation. Ah, na obet instrument Nyons tout na grâce à Pisco Crâne. Na zalaka déjà. Na yaye, abandi suko bokola. Voilà. Mpeve toujours. Voilà, bon continuez comme ça. Silisengo. Bon Mpeve nanga ba sepela. Nzambe kotika la seko. Ingeta. Et on a Pisco Crâne, il y a des ensemble de Pisco Crâne. Yango yo Mpeve hip hop na biso to sisi yango awa mexi na yo hein opez abstru hein mexi na vraiment kutu wanjo lenga lokolo lopaka tala fulu musique yango yo mukolo ya au moins la fulu. Mais ça n'est peut-être un manager. Oui, il te fait ses mambote et ça moi bien. Riben vraiment Riben langage artistique. Riben Kabea. Riben Kabea mututo ayebi langage artistique donc tozana ye tozo avancer donc so bengi. Et puis cordon awa mutasimi masolo awa masolo ya fulu musique awa to na musicologie. Awa na musicologie tozana mesekele tozana équipe mobimba mis donc surtout les équipe mobimba musicologie. Ba ingénieur Dadi, bango tout bazali bango no surtout baza to na 4 musée national. Ah tozana compte ya prof Bonjoka donc directeur DG directeur musée national. Biso tozana compte musicologie donc les amis de musée quoi. Obinisi bana chibana bayaki wa dans tout que ça kitoko makasi Mpeve na biso to katsango awa Mpeve Eza kaka makanisi tozo kabola Eza kaka makanisi tozo kabola Eza kaka makanisi tozo kabola Mpeve